siko ben voile ye penda ko azabo da kufa na siko bota mutu botala fo de tebele tala rouge à lèvres ndokite ah famille bota na sengi pardon na mama Sakina on a blessé bino bolimbisanga mama Sakina moninga ina za muta pasi mama Sakina talata kana ngai Marina laba talaka na ngai Voici l'homme yapsi yembi mondimba botalaka na ngai au moins pardon c'est une puissance qui libère maman ozo finga ana au moins maman finga ana sola ya sexe ngirité ana so États-Unis aller en hamburger au moins maman finga ana sata maman na ote na baso futa maman na ngai tanda so boza impoli yo samba la gantela nga pour force tout et dans la parquet répéter avec toi na linga ka mouvement nga ko za teke na bona fani bo deti sila ko sela mama nga loni po ba yana nga tout aleke na beauté yo mo yana nga mwasi wala tala sa yebie aleke loni tala silo za bo makole baluko ko mettre to mosali kwa nganza nyama muto beba so be liboma nga na bel songo bien so ba mwasi nyama illettré obotanga. Et pour moi, des capouilles d'art, à un mouton santé. Ah, on a santé. Ben des capouilles, ben je l'ai l'onde, parce que ça m'boga. Parce que ça m'boga. Donc, sauce azan à cause là, azan mon était à mouquet, mais so lambi au yeux goût. Bazam qui est ma casse. Donc, faire attendre une minute. Et santé naïe. Est-ce que les pommes paient? Ben on peut faire ça, mini des capouilles. Aux attangate. À son endé. Qu'est-ce que t'es dans le costume mangala yet? Il y a beaucoup. Azuni maman. Beaucoup. Moi c'est munene. Munene leki. Obi ba cette munene. Ko ça va facilité. Balenga kambetu ernoso. Raté mana ko manquer na directeur na moi sinaye. Ako manquer raté, ako manquer be directeur té. Na moi si. Na moi si. Moi ça directeur so ba manquer pour so on peut se connecter espace. Bon parce que directeur il m'a pris mon sola directeur par exemple ba bimaka batambola na patron so yo oyaka pananga to sola to benga naka siko to mai sopa ndimango c'est comment leka na za ba voice wana bo balancer zone pona chongo tanga chongo chaîne nga o afingi mama nanga bêtise pas bazo sekana ba nzala na bango mbona bango yo même mama nanga da vandi wanda na vie nanga mwana futela ke avandi mobali moko ya buchu bonga linga pa buchu te bana botama mobali moko ya buchu aye ao sala nga makambi tribu kuna jambo ya salon nini chambre salon ba tchaudi ba en studio ba cathédrale yom kuna fa sala yo mama no yoka ai bana ba yoka i te ko a ebele te ni ba te koki a telemako ekoki telema ekoki ko mi bale koki te a nasika tadi te kalaba te sali nini a tika papa nasenga tika tonton van pardon c'est type pour ce qui libère yo sai ni o sai ni bo senga pa omoni ngai mamuluba mama so to ba pour la bien boni misakata wapi na protéger muka wana zo muni muka nga na protéger yo kala abenga basoko fingi na akangisa ngai mamu na biete na te azaka kosa avana na banda movana na bandal te oso moni pesa au tourner kang obenga nga akangisa ye ti lo na benga na nati menga na bi muka to na tourner ba ilubu so ki batikela nga plateau te loba pardon zambe nga banga binote na bina na okesa munene mata via tout oya vieux moto yo tangi nga yo kena point noir kuna obeli boma yeba loko ina papi kader papi kader ayebi sa papa c'est la vérité ojo bel ki sa liboma ki sasa okimi na point noir ngo ina papi kader okosa papi kader ba papa c'est APD oyesa makamalo bosa zoba quand tu veux écrire il faut chercher belle vie pour te donner les manières d'écrire. Oh, yo kanga le rekit. Allo! Manna ka manna te, boba ke mo babe manna. Nga be manna. Nga be ya manna te nana boduga. Tada moni siko bibi basse classe. Otanga ba ifasika ngwa ngolo. Ba voice do mana. Ba bibi si déjà bien passé des choses comme ça mamuya.
ketchup. Naïba Bosalinga. Action, Waleki, nalinga la comprendre le pour la madame Bevi, sala zo sala. Pour la madame Bevi, Madame Belfi, Limbi Sanga, Sarah Medouble, maman na nono, la trésor, Gouti allo. Allô Moluba. Fouberité, Zizanité, maman Zamba Pété, Madame Belfi. N'a ko senga pardon koko mrasu ba fimote ezo sanga pasi o moninde o makambo zo sala batu ba komi komona ngo o komi kindoki alors famille bota bisa mai nete bisa mai bongo na za na vitamine c'est ça yango moi c'est pas se déranger na osala nyoso te moi c'est à respecter régime ya nzoto ya côté ni domaine ni na côté domaine na accouchement accouchement na kobota te bon so bolele mo samia mobile mbika ngoni accouchement te ngamia mo français de bodaka évoluer kaka et bon adiminé kola mba chaque jour zana fukama mamu nga maloba famille bota nga maloba nga o zanga sona fukama pela la ba ya ezanga. Pardon maman, pardon kasi. Na limbi sur vanda kasi. On limbi singa. Pardon c'est une présence qui libère. Voilà. Changer PDG. Jamais il y a le molaka akuti. Jamais ma coche de belle vie. Na filmé soko pesi mutambago. Jamais ozonga. Famille bota goût. Alors famille. Yes des champions. Ah, na Van Limbi Sanga. Merci. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission avec Jemima Ibele, les gros de la presse congolaise, la maman de 5L, donc la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron. Voilà, sur ce plateau, Nana moto boko mona ye na baton fort. Botuni bobi Jemima mamu, dio na mamu, ndenge kendaka wana, ndenge nini. Dio na yo et salibo et tengami et salibo en tout cas na ko lukaye vraiment poto solo là si j'ai des délais pour na makambo etali théâtre film ya Bevi TV des dogs oh ils sur le marché na ndemboa dossier à DiCaprio na mwasi na ye et yendongo parce que ba fan dans le bic DiCaprio banda abala ayaka munene te azokonda kaka et le mulokomi lokola koko. Est-ce que libala wana ezaki ya nzambe te? Est-ce que DiCaprio azonyo kwama? Est-ce que DiCaprio azolia bien te? Alors ba question nyonso wana na makamsu na kata soto kolobela. Évidemment ba tutu boyebi muluba hormis théâtre yende na sima. Anano star ya mboka na ngaponga na tala mamu azobina na okese munene kwa wenge musique maison mère. Ba réalité oyo ezoleka na F victime lelo. Est-ce que na tala bango pezalaka?
te communicatrice bien comme mutumobe aolobela wera mais a la capacité à manquer directeur ou bien moi si ya directeur et ça légèreté ya directeur na moi si na ye ou bien ça impolitesse ya communicatrice donc on fout moi pour ba dossier au gel na carte Karine na la carte Néné aza na carte namoni je défends ça à côté donc Mana Zana 4, moi c'est le directeur Nabiso Edi Badiata, auto respecté, directeur est victime. Donc voilà maman Martine qui l'a depuis Paris, Bambo Tenaona Pépé qui landa, merci beaucoup maman pour na longwe ma complexe super quoi. Complexe super complexe et longwe. Pour la maman Martine qui landa quoi. Ah ça nga ba bien. Tika mutaso muto ça li fo loba. Non, na ça bien quoi. Na bien maman Martine qui landa. Big up na yo surtout. Maman, je t'ai couffé depuis Londres, ma conseillère, maman Hortense de moi-même, ma maman de cœur. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La grande H, Madame Sakine, Soka ya Pandi. Voilà, et que je fous là mona. Mamoulouba. Dalebo toujours. Allô, famille Bota. Eh, comment? Et comment bien la réalité? Allô. Ah, boni, calé. Bien, je m'aille belle par la casse de Dieu. Tout ça, quand maman, moi c'est qui te quoi? Oh, t'es au milieu de t'es semble pas la soupe un total au naturel, très belle hein? Je ne connais rien. Alors on peut bon mais à te faut des thèmes. Ah, maman badi comme maman bonne. Kasi yom de tuning ata. Na vidéo qui tourne. La biga ngaku na beba. Na za rapela kitoko. Oui oui. La beba pas parce que obika ba moyi. Na ba lo posa ba bébé. Yo mingi libanda. Ko tambola ti oketika mwana chic. Donc merci à vous Biso, merci à m'abonner surtout à Gemma Ibele donc Ndebolinga Biso ka bossa ngwa ndezalaka donc bossa to ko za ingrate ko pesa maman Viki Tovunda mon partenaire en vie maman sociale maman CC nanga mon maman Viki Tovunda maman numéro téléphone ebukaki maman soko zo na ba mission mo na yo benga mo na ko sanga vraiment bien et pourquoi pas balobi maman Mutema malamu lisusu ya baleki mama baleki mama banebele ya Sylvie Bolondo Mutema papa de ko kenemena na États-Unis d'Amérique ya le ngona compenser Beyoncé na Rihanna akena na nga world aza Nicki Minaj ah bongo te neige bongo Nicki Minaj bolinga biso boye ouais ya wuli boucher le code mondial ya wuli boucher le code mboka ça fait longtemps on lit sumbonga vite te ya wuli because asa mikolo likolo akabesu te ya wuli te asa na voyage a mettre na petit wuli so if papa yesa papa wa Finland OK ya mba bisa sortir ya wuli papa ya marin papa wa Finland alko adrisha motomètre beba zimbe tia fouet au monango donc bato malamu et pourquoi pas maman mami tadina mami donc mage nakataki azali na restaurant bela benga donc benga so yimona za yimona pa na tirete nga za kapara oh toi collier Ozo ki nga kit. Ozaka. Na za restaurant. Na zo kapela mbongo. Jour nguma mita yaka. Mamita dini? Mbona na restaurant. Na restaurant. Ah, famille Bota. Ngale sko moi za yemo moi tikeza te. Ba ko ba 18 ans kotambola mona. Encore nani? Grâce la capricieuse. La capricieuse. Donc merci à tous surtout les Rabiso. Na pesa kambote. Bato sipelanga mamuluba boza penga te botalanga bo consommer nga allô famille Bota mamuluba na yaka bo moi silence mon pesa là qui est et qui dit à quoi non silence ça nga te nga za star OK na musicien musicien toi musicien nga avant na trop parler star moi oka jibe papa chéri moto pamba mara na butu nga so ba masa nga ba bandolo ato pa moot bandolo ba masa basi nga ba gérant au moins te ba ko to ba ba Gucci za mère double ma pasa muta ba papi nga sko na za trop parler moi na so na zangi nga batu ndimi na nga vandi sko na lingaka libana te po mambo ko mebele OK pona musique to monongo déjà belé osu na monde susu oya ya théâtre ya média misusu au moins mutumo ba ko manquer au respect a manquer au respect na muzo ko ba ko tiena miniature te bo matie miniature et ko lancer message moko là
Allô, famille Libota, comment ça va? Allô. Moi, famille Libota, allô. Ok. Allô, famille Libota. Allô. Allô. Allô, famille Libota. Allô, famille Libota. Bongo. Le message est là. Le message est là, ma maman, la mission surtout, Bana Mboka, ma maman Chic, ma maman Esther, maman Mbo Poi, un PC la Mbo de pas, papa il fait comme ils appellent Poi. Donc, maman est rabattu sous miniature. Pour ça, c'est tout le monde a inachevé. On a ta pote, on bâtit bango. Ah, bah, l'autre bango. Bango, l'autre chapana, on a pas le bango comme bango. Net, c'est tout ça inachevé. Il fallait pas. Son gars, le pas sanga kanda. Son de kolanga, maman Esther. MM. Donc, maman Esther, dans ce message au page, on a vu que au solar, il y a une boule au solar après maman Esther. Tinele le message au plein tinele. On a mis en angatala ma case. C'est comme maman. Maman Chic, bolongo la rabat, musu ba kotia mon minute. C'était pas moi c'était. Maman Chic na Maman Chic média. Ah média. Ouais, bisa fu d'ici. OK. Ba tsaka ba musu c'était pas parce que bana o ba lo ta ba to go benga bango bana yo ba lingi ba mon ba so visibilité abantu. Mais ba pas ça visibilité. On a bien visibilité. C'est un problème la langue. Visibilité. On a bien. Vous allez rester. Ba ko bana kalamu ba cha bambisu wana na kalamu mwa. Te ba mo tshaba mo na miniature ça. O mona kesa ki bien. Ça nga bete mo. Yo mission. Ngala mission ba tuso za mo lo kote. So ba tsenga jilete mo lo pe a collègue ya. Ba popi. Siko ba misusu bo sa saka bango na batute. Wala ka comédien ba matiki bien communicateur. Ata ba comédien bususu baza wana. Yo so sika ba tsheba tulo kwa misulo bo matche na miniature. Mutalo kwa ibembe bongo matche nini robe à voile. Ye pa da ko za bon da kufa na. Siko bota mutu bo tala fo de tebele tala rouge à lèvres. Ndokite. Ah, famille Libota. On même pas un problème. On comprend pas ce que. Et la compétence c'est quoi problème. Le monde a un problème pour le petit allo bien la surtout qui n'a pas mis un plateau. Voilà donc comprenez boy ba kena la maman. Na ko na sina ke na la na muluba. Ba ko o ba mbesana nga. Famille Libota bo mbesana nga. Donc balinga nga. Bongo. Nga balinga nga bongo. Bongo na saka nga bongo vérité. Nga ta bo benga ba benga bolongo émission. Non ça nga ngoto. OK. Nga za musicien. Nga musicien. Nga ta mtafana choni. Na le roi de la forêt. Ah bon. To comme la maman. Ah muta saka ne ti watanda be boss le. To ya tembe. Yebisaka siko. La pulga. Totorino. Papa ne ritana. So biga allo Gucci. Ayoki mbamo. Ayoki mbamo. Passe à la maison. Va prendre. Passe à ngoma. Obi ofungwelo mo bena yo silika makasi parce que atena pesa opesa ngate. Na yebi ke mbongo. Na moni pe mbongo ba benge ko zwa mbongo. Ibele na kebo na obengo na bi na zoka kande embouteillage abandana na GB. Allô famille Libota. Ah Zabela rai. Kozalaka za goût bato komate pena. Ah maman na biso za kanani Gina Mabiala. Maman na pese mbote ya linga biso famo. Ye patala biso makasi. Ata biso merci à Belvi Kandi pour tout de l'écriture autre robot ça. La grande H hein. Rien le comme niveau. Maman Sakina. Maman Sakina ki bangate. Akipaka sute. Akibangate. Akipaka nengaite. Akipaka yonde te. Gaite. Maman Sakina. Na boy na nga koma. Ah, zozo ta moninga. Na sengi pardon na Maman Sakina. On a blessé qui bino. Bolimbisanga. Maman Sakina. Moninga ina za mutapasi. Maman Sakina. Talata kana ngai. Mangina laba talaka na ngai. Voici l'homme. Yapsi yembi. Mondimba. Botalaka na ngai. Au moins, pardon. C'est une puissance qui libère. Merci. Tellement. Voilà donc merci beaucoup. Tout dans un film on a besoin des dogs. Des dogs. Petit nani tega teli subabe. Lisu le quoi ndokina mboa la kati est-ce que comme dans un bois. Depuis na mona mona tize na moni mboa mo pena bimi pena mboa. C'est le tigre. Deni mboa ba ko jouer bongo. Mboa te action, mboa leki nalinga la comprendre le. Na malisusu. Pour la madame Bevi, sala zo sala. Pour la madame Bevi, pour la madame Bevi. Madame Belfi. Limbisanga. Sarah me double maman na nono. La trésor. Gucci allo. Allô Moluba. Fouberité.
Zizanité. Maman, Zamba Pété. Madame Belle-Fille, n'a pas de pardon. Koko Marasuba Fimote. Et je sais nga passi. Au moninde, au makamozo sala. Batuba komi komonango, au komne kindoki. Alors, famille Bota. Maman n'a qu'à bandakala. Namona te loko yo melite mais makambo ça non comprendre te kasite mon melini non comprendre te kasite ni nyango o fuka frère po ani kasite no sega pardon na senga su te quoi et belite ni pas te koki a telemako ekoki telema ekoki ko mi bale koki te a na sega tadi galaba te sali nini a tika papa na senga tika tonton van pardon c'est type pour ce qui libère. J'avais dit que dans cette émission na maman. Na maîtrise à peine dans cette émission na maman. Maman c'est les canaux awa. Tu peux pas comprendre ça mais ça là mais. Maman tout le bien non film des dogs mboa. Kabiso on se change. Mais après c'est son valeur. Alors, ça fait un chien. Bon moi de nani kutanga bakombote plasma azanen pitbull. Ah OK. Mais après soit valeur bamboa. Voilà. Mais mboa pas à aliara bisanza mboa. Mboa. Mboa nzala. OK. Mboa nzala ndaza amonike ba tebe biloko te. O asanza ki akeke kiperango. Est-ce que mona dernier ko sablo? Te. Nyo namuna masabso fala embanze munini. Nyaunja leka puko ya bomite abanga katango mosusu akufaka na poison bolunga pesinga oyo na melite atala kat wana ifena kufate nani kufa ata va changer PDG jamais ye alongola ka akuti jamais ba changer belle vie na filme soko pesi mutambago. J'aime Wozonga. Famille Bota goût. Alors, famille. Est-ce que vous comprenez maman ça là? Hein? Moi je comprends pas. Il y a tant de mélité autant so ya bien kana. Master. Tant so c'est mélité mais aux aboyés mais c'était tikala. T'es là baxel quoi ya gola. Mam tozo na mela drogue kala. Mam tozo non pardon. Non pardon s'il te plaît. Ba ka posta na ngakala mona ngakala. Na mela drogue kala. Na fuka maisusu. Ya exo. Hein? Exo, pardon, maman, pardon, hein, s'il te plaît, pardon. Oh! Pardon, maman, non, c'est mon pardon, pardon. Il faut chercher belle vie, il faut écrire les cris de la fumée. Belle vie, belle vie. Baby, yeah, non. Voilà, bébé. Fais les casseroles à mon nom. Quand tu viens écrire, il faut chercher belle vie pour te donner les manières d'écrire. Oh, yo, quand on le ben nani maman tout ça l'émission ko to bandi sou nana santé na bandi voilà ba tout bota la biso de partout tous na maman bo comprendre nga maman pardon tout ça l'émission tembele dans cette émission na fou comme ne segi belle vie aksaka sou ba fi ba bongo te po ezo soke batou. OK c'est bon maman DiCaprio oui bien ah oui DiCaprio ko bete mboka na biso. Voilà, DiCaprio, na mwasi na ye, batu basali constat, c'est-à-dire ba fan na DiCaprio, basali constat que banda DiCaprio ya bala. C'est comme si a comment le quoi Coco, c'est comme si DiCaprio ola ya tama munene. Moi to bali pe, moi fufu maman pe sala moi bien oya moi munene. Ba fan inquiétude na bango santé à DiCaprio. C'est comme si avant abala azaki na tam bien. Azarane mukene normal mais tant que muta bali moi changement kolia fufu ya liboko ya maman chaque jour et puis ça ra moi litama ce que ba fan ya DiCaprio ba mona comme si libala wana ezaki ya yete fallait pas bala moi suwana to be moi si moko aye alobi asali ba système nyonso pour la DiCaprio
alami ba fufu nyonso asali ba popota ba soya popota mélange ya bana o zaka mwembe se mélange ya bana o ba sala wana ba soya aye munene ayaka munene te de pommes ça et pommes de capuyo da azana muto en santé te ana muto en santé te ba di capuyo ba jole londe ba sosa mboka ti ndeni ba sosa mboka donc sosa azana akozala aza munene te amuke mais so lambi oyoke goût baza mikie makasi donc ba pe attendre na ni munene ya santé na ye est-ce que les pommes pe bango pe baza ba mingi pe di capuyo ozwatanga te azona ndeni qu'est-ce que te ndenge ko simbanga na yeti ye kezo beaucoup azuni mamu beaucoup moi sine munene leki obi ba sa tout minene ko sa ba fantilité balengaka mbetu air nyonso bo bazoka ngo rarement sikoyo dikapo eza na muta muke donc moi ça olia santé olia sous santé olia ko aya ngombe na okonda mona basaka bateka te na bango bateka bambisa mai nete mbisa mai bongo na eza na vitamine c'est ça yango moi pas se déranger na osala nyonso te moi c'est à respecter régime ya nzoto ya côté ni domaine ni na côté domaine na accouchement accouchement na ko bota te bon so bonne mo se mo mobile na mbi ngondi accouchement te ngamé mo français de bodaka évoluer kaka éliminer kola mba chaque jour donc dikapuyo aza mutu amela batanga wis OK surtout ya makasi on epesa nzala OK afuma na eza wutu o tena mna mwaki oza lokwa ligoro dona za Afrique comme les années maman international ala kwa ligoro do asoluba belle vie bingo devia ser bébé côté souper na santé dikapuyo côté lisusu ondeni na allo famille bota bo bébé okosani abano sani ate azoka pikijaka ye so pe musombe za interne belle vie pikije dikapuyo OK bandoki mais moi ce n'est pas ça à évoquer le mot alobi ba collègue ya dikapuyo babenga dikapuyo no ba film té est-ce que yango ndeko ça qui nous des accords combien de personnes tabenga ba onte ba yaka santé dikapuyo déjà ça artiste o ba biso na kana linga trop surtout so otembo ba sap donc et ça problème ko tout so a jouer te bon tout ça le quoi biso ba mamu to tourner biso chaque jour te na ko mettre trop ma fa na to vivre en na santé te na kula bien te si quoi il faut que ça ba film na bina ça fait combien d'années ça na tiki kobina na âge ya mwana na zema mwana nga ya 3 mois do mwana nga za 6 ans ouais exemple mususu botsaka ka batute biso to bina nga na tiko bina 2018 nous allons payer bien non na saka pe émission mais aux moi si même moi si faut appeler mobile pet OK kuna mono bien kitoko te na bima tanga za le roi bébé oh nzota minute tout pete nga papa ça na daipen pardon asana daipen papa nanga akufa pe sonam oyo kizenga mwasi wana salite mundo rouge akomi elorifo de te makasi kotoso to comme le quoi Lil Wayne oya ni o tatouage wana nyonga ti bon tendance no ba tendance mona bana naza ba voix na fini maman nanga ko make maman était pour naza fille éduquée nga le kina bande de l'école ya sisa kasi nga sisa kasi te me ko finga maman était naza ba voix boko tsango a samba na ye nanga docteur enene pesa États-Unis ye fa samba na ye na biso apo samba na ye nanga inoso asamina bana ya na biso toto suba le pas on a ma campagne il y a 450 000 $. Georges Njoli, je te jure. On a fait ma pauvreté. Na fama mbongo. Ya mwa mona rapta te venga dans bango ba pesa pesa ponga linga mamulanga. Ba pesa punition. Nga pesa punition. Maman za na kana États-Unis. Maman ça na États-Unis. Maman bo tendresse. Pona zela na oyebisa ye. Ngam na lo bala ye. Tendresse, linwe. O mona za bongo. Même maman finga sexe, da papa nga kufa na métropole 1. Moi, je connais Métropole 1 en 2000 combien 2015, papa a fini à Koufa. En Métropole 1, c'est un cimetière qui a 5 000 $. Yo yem sanga tata nous a combien? Maman oyo finga. Ana même maman finga. Ana sola il y a sexe ngirité. Ana so États-Unis. Aller en hamburger. Même maman finga. Ana sata maman na ote. Na banso futa maman nga.
tanda so bozo impoli yo samba la grande scène nga pour fois surtout et dans la parquet nga pesa na biso général et c'est yala excuser nga non tu ne vas pas so yoka keda babuzo ba no internet non non oko sala nga faut c'est donne my phone là côté ba voice ni ate na chango te po bêtise comme leka na za ba voice wana bo balancer nga zone na chango te na chango chaîne nga o afingi mama na nga bêtise po bazo sekana ba nzala na bango mbona bango yo même mama na nga da vandi wanda na vie na nga mwana ofutela ke avandi mobali moko ya buju fonga linga pa buju te bana botama mobali moko ya buju aye ao sala nga makambi tribu kuna jambo ya salon nini chambre salon ba tchaundi ba dans studio ba cathédrale yom kuna fa sala yo mama no yoka ai bana ba yoka i siko nga mama na nga za bongo te tanga sa mbasuka nana kanda usiki kuni eza bon Tandis, alors bah on a une émission t'es quand même hein na privé non ako finga na privé ba voice on surtout ba so na mayana nga to apoto kasi daki na privé non et daki na TV boete na lobisa yo je salue mon ami Letsa Mwamba IGF totika sona yebisa yo mama ofingi ana sola poto o mama no ngingi ngoto o mama ofingi abota baba ntelo taka nene biso ta docteur des États-Unis et nene biso ya moi si soko s'en charger na ye moko tika mama wana po ate ya wana afingile tato wana mama e binoti yanga te mama na lo mo elekana ka kala ya mama na wana siki wana yebisio mama za na problème mama o afingi ndeti mwana benga ka nemik wana SS wana nemik ya sola zoi kutanga mutu ate na tanga mutu te kama na lo mama mnanga tika kana mama mnanga jemima pardon so non so ki batikela nga plateau te lo ba pardon nga banga bino te na bino na okesa munene mata via tout oya via moto yo tangi nga yo kena point noir kuna obeli boma yeba loko ina papi kader po papi kader ayebi sa papa c'est la vérité ojo bel ki sa liboma na kisasa okimi na point noir ina papi kader okosa papi kader ba papa c'est APD oyo sa makamano bosa zoba mama tout changer système pardon maman mwana linga na mama na ngate pona nzaka bona mkuse mama na ngate pe mama na très belle azata nduta te lokwa yo za beta ndoto de surtout cancer ta makolo ta muto tiko tu elongo tika fona tete de so tatouage kwa lili wai bio saka na bato tendes nga ko funa mama no te mama no ka skono so ba ko ba beto so na ba no ko so zoba moi si liboma bolole pardon maman tellement ma belle normal ko ko choko tete kama kila exo maman pardon afinga mama na bino pardon nga mama belle vie kuto te ama kamne zate wala mama na yo moko ba yana bi c'est pas eza mama na lobela ka bella yango ndo afinga kiyo na so nga na linga belle vie non kuna na chaîne YouTube te na page journaliste te Belvi no so depuis na linga ka move nga na ibeta nende ya Belvi na mone mboti siposa bamba mweta lunga pona ke na so na tana nga ke na bete be tu asate na bimi na nga fa na bena na me na bia na boso po waka répéter pe ko twana na linga ka move nga ko za teke na bona fa ni bo deti sila ko sela mama nga loni po ba yana nga tu aleke na bote yo mo yana nga mwasi wana tala sa yebie aleke na loni tala sila so bo makole ba ko meta to mosali kwa nganza nyama muto ebeba so be liboma na obel songo bien so ba mwasi nyama illettré obotanga mbesi ofinga bato ba ofinga te pas des injures ofinga nani mon ami chef Letsa Mwamba yo finga Letsa Mwamba bino tu wana Letsa Mwamba kito tele miso ni sokolo kwa bébé exo tika ngana na okate mission nazo lobo kama ça moi c'est total je suis pas maman linga mafinga te ngana le bila solo moko ngai na za binote ngana sanga c'est moi qui pense nga boka nga na loba yote nga mamu nga na loba nga zana fukama mamu nga na loba famille bota nga mnaloba nga oza nga sona fuka mepelela loba yaya eza nga pardon maman pardon kasi na limbisi ovanda kasi olimbisi nga pardon c'est une présence qui libère voilà
Mais mon petit ben dans toute cette émission là ben mambo te. Ah, bah tu quand comme si n'était que au sama. Ba limbisa ngaya. Limbisa. Nga na ya mbamoko. Akola ina nzala émission. Na se défouler. Ko qui bien. Go. Moko da no mutakana teta sko sekina. Mutakana te. Olobi no possible. Mais ba sunu yako so sabote la vie. C'était longio yo. Yo la ko so soti. Yo fica ngai, foi na visão. Ya ta Jemima. Surtout maman, ai bossa. Yo saka nangana comme malando. Pardon. Merci beaucoup. Bah toutes vos tapes de partout. Tout mes capés kolonga na CG Nanine Obemamou ex danseuse ya Weranson. Bazaka ba président. Ba président na yo. Otambola la talon na TV en fait. Bango na surtout ba bazo ba na sotala na TV. Bango tenga je parle de moi na talon na TV. Yo za l'idée na bango moto bango. Atenga message ba you ma moi te j'ai explique le rabino zo ba banga ndeyo. Posa ma force est fleur bango. Alors, Nini, il y avait un comment? Nakati ya maison mère. Donc, il y a directeur, CG, conduit dans la maison mère. Est-ce que ma campagne est victime? Et que yo maman ex-danseuse, peut-il le long où dans la maison de cas? Parce que rep amateur kobina. Est-ce que ma campagne est le cas que moi communicateur mon exemple, même si le lobe odi mandakaza, même si na tawana muto azala kapé, a défendre wera. A copie ko manquer directeur, a manquer pe moi si ya directeur ya wera. Parce que pour na ya mona que na manquer wera te, na ko manquer na directeur na moi sinae. Ako maké raté, ako maké be directeur te na mwasi. Moi ça directeur so ba maké po so on peut si communiquer espace. Bon parce que directeur il m'a solo raté. Directeur par exemple ba bimaka batambola na patron. So yo ya ka pananga to solo to benganaka. Siko. Donc moi so pa ndimango. Donc c'est que makambo l'équipe ya nana gel les erreurs ya bana. Oui, ami pesi valeur nete. Pourquoi makambo ba TV ba mami lela basala makambo te. OK. Donc ka force mami. Banana. Alinga na kutu mama YouTube te. Banana ndeni. So po ni ya nana. Apesi ba voice so po sala ngo damoni Josepha alobin clair yem tabimisa ma voice wana. Asa d'accord. Yem tabimisa ko comprend que ya na za mabe. Po nini omoni yaya basangisa baleki. Attention aleki moko bona ndenge moko te ndenge olinga kaye kolika oyo. Mais makamine bino elle victime ya fali oye nango memiso kofinga Virginie Manganga. Virginie Manganga la voice na bino yo sani. Ayo sani. Virginie Manganga mosi ya. Na tendance wana da loba wana lelem no lo kamta mosi. Amomi. So ya nana banoke l'équipe Virginie ba pote be to boité. Batem sumen balé. Oh maman. Ngam na lo original leki musika na mutakala wuto ngam na lo mama. OK. O leki na mutakala. OK. Oh makambo lo baka ndete obibisi makambo yo kesa hérité yo mutafali ndeni bona makambo yo kesa batu. Ah te zan na bonga mele yana na baduga taso wasina banga ko bakomo yana na baduga c'est respecté omoni yo zaka pig muwati. Oye ba kala yo benga ngapo kangisa muga. Oye biango. Oto muga za wapi? Na protéger muga wana zo muna. Muga ngana protéger yo. Kala abenga ba soko finga akangisa ngai mamu. Na biete na te azaka kosa afana na banda mo fana na bandalte. Oso mone paza a tourner kang ba obenga ngaka kangisa yi. Ti lo na benga na nati. Menga na bi muga to na tourner ba lubu. Ozano ibe miso do yepe banet do so be miso bo. Mais yo bandok bakanga yo wa to bakangisa ka yo finga ka makamo yo muga yaka bakangisa ka yo pede bakoshika fina mona ete mena mona ka ya muga obi bakanga wana le bakangisa ko ba ko kango ba ko na beba sopa ko wana ni ba mona président kenaki na bimi oyo de humiliation o dina ba boketu c'était humilié devant les gens. Après ma moto, yo sur pesa moto. Et bon ngana comme na chiwele. Mura bakango na restaurant ya nanati boduga. Boka ba pigite
bino tuwa bokena otonga bato kuna bakanga wa kuna siko muka lelo yo oyo berite pas hérité ngai na lobala na isa wata ba journaliste o ngami mapoto fo ngala sala bango liste nandeni ngai leka yaya yo za nani eleka yaya ngaleka yaya leka yaya siwa akokende po za leka yaya ngaleka yaya ndeto sufuna okesa biso bobaza déjà là nga zonga siko déjà la zonga ta finga wata bon niveau baka wata makama pata siko tsika na soni po ba etali ngai etali ngai to subika kakini te azonga ndako azongi te biso da wenge ko za no metini ka chakana da wenge biso da so tapese ba bisu pena wati ka chakana merci pour la promotion tozali na pour sa promotion bo promotion de qui au félite azoki mo kwata beso sexe wata kabada ngamo lekine zo akombe avant voyager apesi gasira kombe lekina ngasanga yo me double kombe na kidozo aza te me akudia mo pa ya ngoma ozui Moi, je suis coach. Ameni. Awana yaya. Donc, on dit que Jaël, Nénéa, Karine, Sanga, côté Mana, bon, yo coupe mon tête. Moi, si à mon compte. Moi, ça, il y a un manqué directeur. On manquait maman directeur. Il fallait qu'on s'épelle. Il fallait qu'on s'épelle. Surtout. Musique, c'est bon. So, musique était dans bon. Voilà, aigle. Nini, règle. Voilà, aigle. Wana aigle. C'est bon, ça m'a fallu dans la bague, pour ça fallu makam. Te wala aigle c'est. Bon bino, nga so ba fallu collègue la musique ato comme leader. Nga ba benga nga ni sara leader te. Nga na leader te. Vous avez leader de mon aigle. Vous ba doto. Bon ma tata vieux. Nga me paye ata ezo du loufoit. Eza ka voyage. Bien démonté ya. Il pas pour les colons. Et maman. Angola. Angola ba teti et mamoui. Nga makasi. Daga na beta. Pam. Il te monsieur. Naza libéral. Oh leader. Oh, yem sanga sko tongo yena nana vandi wana na boduga. Te wana ulobaka yana. Te yana te na boduga. Mana kata. Mana te boma ke mo babe mana. Nga be mana. Nga be mana te nana boduga. Tala moni siko bibi bass class. Otanga ba ifasika ngolo. Ba voice do mana. Ba bibi si déjà bien passé des choses comme Miss Mambuya. Il y a des ketchup. Omoni bakosi ya mama loku okolela za fabesa mutu omoni siko pasa lobi de ba lelisio omoni kolela laksa fabesa abi alela pa mobile na ye mobile na ye momo si anani ya komena ti pardon mamu pardon hein mamu nafuka ma efkama pratique nga fuka wate ngale na be pa kolo na senge bele so pardon mamu tokomoki na suka émission et tu n'as pas ya mon émission na kanton dire na yo ya bapela mutu moko moto esalaka okota kimia naza muta kimia te ngana ndeko ndongo vande moi calme mais c'est ko changer mais na yo comprendre que on dit na sala carrière te yaka sulu na mulimbi sanga na limso pardon je tue pour ça ce qui libère ngana sengi pardon naza mona ya walesa oh nga mona ya deni yeso mwana wale sanga mwana ya deni ya deni fataba ngai mwana ya deni lesi fataba ya deni ngai yo mwana na ya deni bakangela ka voice ya deni mwana achimi matina nailinga kama matina songi ali non je t'aime beaucoup mon prophète ya deni je t'aime beaucoup abi oh parce que ça et c'est ma voix nae gabi basa bangona baba interprète bangona yo mo ko to mutu ba bomba mutu ba futa kampongo wana zaba otilo kele matina so akonti moi après comment moi tu n'as pas comme la pétage passe na mboka mboka passe ya je suis Denis Lesipian nga papa wa yesa bakabudu walesa moi suis ya Denis Pian naninga mwana makasi vani usobana to fo banonga vani walesa wana naninga kana misu na bango lala kwa yo
ça fier. Maman, aséduanga. Nanga séduanga. Ababa ni aséduanga. Aséduisaka. Ngana moi aséduisaka. Nanga de séduisaka. Van. Van. Monsieur Lala, le quoi yanga. Na maboka eloko ezanga tina. Na kotala ngaye. Muta kotela motika. Moto ya milelo. Makinga nyonso kapa beka. Na kotala ngaye. Kaka shifona. Ndezamba lokote. Asana yango ngolu. Eloko ni sonya famille. Ta accompli. Sibona vile ngaye. Yesu ne champion. Ah! Nayo Van Limbisanga. Merci. Non. Et tout. Oh! Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.